tata mama bande kuna pesi bato nyonso mbote bakolanda direct ya lelo ngai komona Clarisse Akwala na pesi bambote kuna na Luango na Dioso na Kongo Fwa Kongo Mavula Kongo Ngele na direct ya lelo ezali pona na laksa ba vampire sikoyo bangbatami Bernard Pongi ongbatami sikoyo ongbatami ozali akongbatama ndenge ozali wana na pesi Christian Perrin na pesi mbote na pesi pena merci na jongsi matondo parce que au sein de mission le 18 awa septembre na Bernard Pongi c'est vrai ma question opposer vrai ma question Christian Perrin opposer na Bernard Pongi vrai ma question parce que on le bara toujours que bah pervers narcissique bato basala guerre basala guerre ici bakimi ba guerre basali ba thérapie te basali frustré basali na basali ba antisociaux basali na ba confusion na kati ba mutu na bango et na émission au Christian Perrin sali boko bino moko bokenda ko tala na site ya Christian Perrin interview o ya sali na Bernard Pongi et a coincé bien a posé vraie ma question parce que confusion yi ko moni sama et vérité yi ko moni sama et motali boso o ya zali victime ya Bernard Pongi ezali Clarisse Akwala pona nini pona confusion na ye pona ki perversion ya Bernard Pongi pona le kuta ya Bernard Pongi pona ki manipulation ya Bernard Pongi et Bernard Pongi azo manipuler bato na kati internet azo manipuler basi na kati internet awa o tout ezali ba preuve o tout ezali ba preuve et na interview o ya pesi na et pas ya Christian Perrin boko kenda ko mona siko le kuta ya Bernard Pongi bokenda ko sosola siko le kuta ya Bernard Pongi moto azana ba confusion na kati ba mutu na ye alobi ko bateke baza bamboshi bateke batikala kozala bamboshi te e bamboshi batikala kozala bateke te oyo mosala oyo Clarisse Akwala akosala ba recherche na ye et Clarisse Akwala tanga longolaki na kati ya Congo abengaka Bernard Pongi te et Bernard Pongi nazo yebso bien yo moko bimisi bien na kati ya interview yo kosala wana na kati ya interview wana ko laksa bien clair que yo ozali na sorcellerie yo sala ka sorcellerie yo zana délivrance moko te yo kino sala na kati ya Congo yo sala ka sorcellerie et qui sorcellerie na yo siko ebimi na polele na association na yo abato nyonso tout o bino bozali wana parce que bongwata misiko boyebi na Rwanda tango radio ya 1000 collines na Rwanda et banda ko loba que biso tokenda ko boma bato bako croate hein que bango ba kenda ko boma bato mais tango voisin a moni que voisin motabomi voisin ba yiko se rappeler que mais bango ba siba loba ki déjà que bango ba ya ko boma bato et ni makambo o Bernard Pongi azo sala na belemon na nyonso wana o Bernard Pongi azali un assassin azali extrémiste te mais azali un assassin un assassin ya makila et azo préparé que génocide à ciel ouvert azo lobaka binongo mais bozo sala semblant que bino bozo yokate mais ngana azali déjà victime ya Bernard Pongi na lo kuta Bernard Pongi na ngwati ye na komi biloko nyonso na tini na Toronto mais soki bino bokanisi que radio à 1000 collines o eko sala na Rwanda
ezalaki bako sakana te. Et ba boma bato to ba boma bato te, ba boma bato. Et ba voisin bandimaki que zaki voisin modako préparer coup d'état te bandimaka ngote. Mais ba moni makamana bango ke no yoka ba témoignage o ba rwandais ba tuti na ba utu ba lobaka entre bango. Et oyo ko se préparer na kati ya Congo. Bernard Pongi azali un assassin. Roland Lévy Nitou bazaba assassin. Edim Kayi bazali ba assassin. Olga Chemin alias Musutu azali assassin ya mwasi. Donc ce qui bino bokanisi que angwana na comique lelo que merci Facebook, merci internet, merci YouTube et merci Perrin Christian. Ngana bima la kati ya Congo depuis kala. Na sala ba recherche pona ko luka ba ancêtre na ngai. Na sala ba recherche pona ko luka ba ancêtre na nga. Mumbo tala le kuta oyo Bernard Pongi yaka ko buka le kuta. Que Clarisse akwala sala kana sasu. Parce que nana atikala ko mona te moi sur sala ba recherche. Et ngana sala ba recherche pona ko luka ba ancêtre na nga, pona ko luka ba sculpture o ba colon barbare, ba yiba ba pia ya ko buka le kuta na mwasi o ya suki rouge ba bengi chemin Olga Misutu lelo ba suki wapi na Elvis na radio Chicago Jean Lewis lelo ba suki wapi na Joe Curtis lelo ba suki wapi na Isidore Ayatonga lelo ba suki wapi na Tom Melvin lelo basuki wapi na Ferreol Obembe. Un pervers narcissique o babengi un antisociaux, un assassin makila o babengi Bernard Pongi o suki Christian Perrin a coincé bien o lembi ko répondre parce que ozali un confusionniste na kati ya mutu na yo. Ba papa na bino ba barbare ba assassin ba so ba bomba bato héritage ba tikala yo Bernard Pongi ezali ki sorcellerie oyoki ndengo zali wana zali un grand sorcier grand doki oso le bato na kati ya Canada. Et maintenant siko ton ngwati yo siko bien et Perrin siko iko clôturer makamango siko ba ngwati yo penza bien. Moto lo kuta que bamboshi ba teke ba komi bamboshi ba komi ba teke ozana lo kuta okosa kaka ba lari oyo ba yebi identité na bango te parce que ko lo ba lari ezali identité ya moto te oyoki siko bo suki ndenge bino bozali wana bino ba radio 1000 collines bino ba assassin ya Rwanda o bo préparer génocide na kati ya Congo ba vampire osuki Bernard Pongi ozali wana ozali ko suka bozali ko suka ndenge bozali wana Christian Perrin a coincé bino ba teke batika ko zala ba mboshite e ba mboshi batika ko zala ba tekete ba mboshi da ba teke bazali kaka na confusion na kati ya mutu na yo oyoki yo Bernard Pongi. Maintenant wapi rapport na lo kutana yo zo sala wana na makambo Clarisse akwala zo sala na kati ya Allemagne wa oyo tika neni ko mona te. Wapi rapport na lo kutana yo na ki sorcellerie na yo na ki vampirisme na yo na ki cyber vampire na yo wapi rapport na Clarisse akwala. Tango tata na ko siyo mindoki na kati ya Congo kuna Clarisse akwala zalaki. Bazo poser une question que le nord na yo, le sud na yo bandi wapi suki wapi. Yo ko bigo loba que non. Ce que yo zo mona que les plateaux ezalaka na kati le nord.
mais moto nyonso te akotala que les plateaux ezali na kati ya le nord, les plateaux ekoki à la centre. Et ce qui le nord na yo ebandi na le fini, mais moto mosusu akomona que le nord na ye ebandi na Likwala ou bien na Songa. Donc c'est pas parce que yo moto ko définir bato le nord ezali nini, le sud ezali nini, yo moto ko définir ango, ezali bino moto ko définir ango, bino ba pervers narcissique. C'est pas parce que yo le que les plateaux ezali le nord que ngana kondima que les plateaux ezali le nord, na ko le ba que les plateaux ezali centre. Oyoki? Yo mona ba barbare BMB. Maintenant ce qu'on te pose, c'est quoi vraie question? Antoinette Sassou Nguesso azamuta le nord. Basi nyonso to ba video babanga bakina ko bala bamboshi pona nino zolo soko zali vraiment bali loba na basi ba vili nyonso to bala bamboshi loba na basi nyonso to ya sud o ba bala bamboshi ba divorcer loba na basi à sud nyonso to o ba bala bamboshi ba divorcer loba na bango ba divorcer. Maman na sa kufa, tata na sa kufa, yo so sala 11 mois na kati ya libuma maman na yo. Alors maintenant, au moins internet, au moins moi si na kati internet, o ba bien Clarisse quoi là. Ou ça ba recherche na ye, o aluka ba ancêtre na ye. Alors, yo bandi ko buka lokuta, le message ko buka lokuta. Lokuta na yo sikoyo moni sami sikoyo. Bino ba doki na ba BKM Bensa Bilal bozali sanga bandoki omoni radio na bino Edine Kayiwana eza radio ba vampire radio ya ba génocidaire eza radio 1000 collines bozo préparer génocide lokola génocide ya Rwanda bokenda kotuna ba Rwandais. Est-ce que bino boko ndima que boko sala génocide entre ba tuti na ba utu ekozana génocide? Est-ce que bako ndima te? Et bien bonjour ça la même chose. Bonjour préparer wana génocide na kati ya Congo bino ba vampire, bino ba cyber vampire, bino ba anti-sociaux. Bino batalo kuta lokola berbère inyanga berbère. Lokola ba Isidore ya Tonga, bana ba nzimba. Bosuki sikoyo. Bokumo swana siko entre bino na bino. Alors siko na tuna na Robert Poiti, nani infiltré que yo? N'est-ce pas Modeste Boukadia s'est infiltré yo? Modeste Boukadia s'est monté le nord. Antoinette Sassou Nguesso s'est monté le nord. Bah soit disons bah ça bah Larry ou bah ça bah le sud ou bah kendo bala kasiko na kacha na et pas bambosho bah ça bah bambosho bah ça bah assassin. Donc vrai assassin zali bino bata le sud o bokeno balaka mibali ya bamboshi ezali ni bino bata le sud. Et vrai nongo mais bino moto bolobi que bino olingo ça la politique mais bino bolobi la makambo ya ba criminel o bokonini. Donc bino boko lobela makamba ba evre nango bino boko banda ko loba makamba ba criminel o ba bengi ba Bernard Pongio soki bango ba du ba machete ba assassiner bato après bino boko loba que biso to yebaki. Mais l'histoire se répète. Na ko mona kaka makamba ba utu na ba tuti na ba utu. Donc ezo lobela bino loko mokote. Ba utu na ba utu siko ba sar ba témoignage pendant ko loba que ezali voisin motazo azozwa coupe pendant ko boma voisin. Mais bino siko politique est vrai nango politique nini bino bo salaka. Moi je me pose la question politique nini bino bo salaka. Clarisse Akwala bino na nbo tikala ko mona Clarisse Akwala te. Bernard Pongé un criminel na tikala ko mona Clarisse Akwala te. Mais bango bazo ça l'appel ko ba ke de boma Clarisse Akwala ça ba recherche a comme ba livre na yi ba livre na nga na komaka na zana Afrique te na zana awa na kati Allemagne na zana biloko na nga na ça ba recherche pona ba koko na ngai
Maintenant, il y a Bernard Pongué à Bouka Lokuta. Moto Lokuta criminel. Ah, qu'on ne pas que Clarisse Akwala. Ah, ça, la rana, ça songe so. Na ça, la rana, ça songe so au côté. Oh, bah, teke, bah, ça lui embauche. Un pervers antisocial, un criminel. Aza même na mon dos qui n'a qu'à t'en qu'on a yé. Azalina moi si na bana na kati ndako, mais azana mon dos qui n'a qu'à t'en qu'on a yé. Non, bah Congolais va venir ici. Bazo zela, tango, bah assassin, bah criminel wana, le quoi bah Gervais Birangi, le quoi bah Dim Kayi. Ceux qui ont assassiné Batosili, après bino suko baniko lo bato boni. Bino bato bolobi ko bino bosa la politique evra nango. Bino lo bino ko ça la politique non. Mais depuis on gana ganga awa na kata na lobi botala ba cyber vampire, bato ba pumbaka na butu. Bino mo subo lo bani. Mais mutu wana zana vrai lokuta. Ba Robert Poitier ba za vrai bato lokuta bango wana. Robert Poitier. Moi si ya Sassou Nguesso asali nani asa movili gouvernement ya Sassou Nguesso nyonso wana ebala nani ebala bato le sud mais pas ni bazo divorcer te pona nini bato wana toi le sud wana bazo divorcer te maintenant moto bino comment ya ko attaquer na kati ya diaspora ezali Clarisse Akwala soit disons que parce que Clarisse Akwala ezali monta le plateau ya zo expliquer ngo wana na Nicolas Christian Perrin. Alors que Clarisse Akwala le coup là bah teke basali bato le plateau donc bah comme bambochiste bah comme bambochi mais on est allé vraiment perversion na kati mutu na yo perversion yo bembe mabe na mabe bo wuta na sud du Soudan et aux allez vrai coincé na Christian Perrin mabe na mabe bembe ligolo ba mabe na mabe bino moto bebisa Congo Nambanza Congo, bien au Ghana au Bébé Sakuna. Criminel yo, vous allez vrai criminel yo. Vous allez vrai criminel, vrai assassin. Au lia kabato yo Bernard Pongu. Au lia kabato, yé même pas que bateke bazalaka. Kamata ba sculpture ba teke, o kamata ba sculpture ba mboshi, au moins la différence. Botelanga moto akina ko sala sud du Congo. Il n'y a même pas de différence entre mon teke et mon boshi. Il n'y a même pas de différence. Et le nord, à Kanisi, il y a même définir le nord et Bandarawapi et Soukarawapi. Il y a même définir le sud et Bandawapi et Soukarawapi. Il y a même définir te. Motona katia cerveau na ye, azana nord na ye, azapena sud na ye. Donc bino Robert Poitier bino on définir le sud là le nord te binoté et ça les binoté oh le nord ba mboshi les mboshini bino ça ba criminel le coup là ba ancêtre na bino ça ba criminel bino ba Robert Poitier bino ba Dim Kayi bino ba Bernard Pongi. Bino ça criminel déjà. Soni na basi na bino, soni na mipani na bino, soni na bana na bino. Vous avez kata karma na bino oh bon set na bino bako texte bateau. Robert Poitier. Moni pointe noire des ana karma. Bako texte ba esclave na pointe noire kuna. Et bino ba lari qui Bernard Robert Poitier. Lari ezali yo le bakako yo ezali pota pointe noire et puis ezamo lari ezali ndiga ya motote ezali ethnité oyoki et Modeste Boukadia ça a infiltré yo déjà donc bon kosa ka batote bino bato lokuta